la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Winga, 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Coca-Cola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Pena ba souffrance aboye. Ko vivre loka bat bazana luozi. Kat kutu bat bazana kuna ba vivre bien. Biso akaboye. Patiemment inzele zate. Oya 22h 23h banoko bakale chombo na poche longwe mbongwe. Yandi 50 na makolo. Maya kosokolo zate. Maya zate. A réaliser ne ba promesse ya pesi biswa. Ouais. Soki ayete tout oyo toko kita lisusu toko kanga. Loko liboso ezali ke Prince Nabiso oyo ya Zamba Telecom ebukana ça fait 8 ans passé. Alors première fois bachina bayaka basala moi parti. Les 30 jours à défiler. Toi na posa nza biso zo beto kokende ko défiler. Yango to lingi nzela ebunga. Ceux qui ont commis ba air tardive, c'est que passe courant mulili, c'est que moyen au comme appel nandaku ezate. Nde yango ana nazo senga en tout cas bosunga biso nde.
pamba te papa yo moko tomona na miti. Mbonga Fula oye! Bana ya Mbonga Fula oye! Oye! Bana ya quartier Mosangu oye! Oye! Bon, ndenge bino boko bomoni toye biso pe tomoni toye tomoni makambo misato eza boye te toye tomoni nini makambo yango eza nini toye tomoni makambo oyo ezali komonisa population ya quartier Mosangu pasi makambo ezali misato ya liboso ezali nzela ya mibale ezali érosion mpe eza na kati ya nzela érosion ebandi kokweyisa bandako ya bana Mosangu. Toza na po mosusu ya misato ezali ya mai. Bamama na batata bakolamuka na tongo mpo na kokende kotoka mai. Eza boye te mai ebimaka lisusu te. Eza boye problème ya nzela ekufi, problème ya érosion ndenge ebomi nzela, ndenge ebandi kokwesa bandako, na pe problème ya mai. Bana Kinshasa balobi papa lobaki le peuple, papa lobaki le peuple, voilà ndenge bino bana quartier Mosangu bolobi papa lobaki le peuple d'abord. Tokosala nini tokokende koyebisa ye moko mokonzi ya mboka ayeba likambo oyo ndenge quartier Mosangu ekomi kokufa likolo ya érosion, ndenge nzela ezali pasi mpona kotambola na banzi totamboli environ 2-3 km. Tomoni ndenge nzela esili kokufa, makadam nyonso ekei. Nayoki kolela ya batata na bamama na tina ya mai ndenge ezali kobima te, ezali pasi pona bino pe pasi pona biso. Ndenge boyebi ngai gouverneur na bino Ngobila Gentini nazwi mosala ya ki-gouverneur oyo esali kaka sanza moko. Na kati ya sanza moko wana ezali pasi mingi mpona koyeba pe kosilisa makambo nyonso oyo tozali na yango na kati ya mboka Kinshasa, surtout na kati ya commune ya Mbonga Fula, na kati ya quartier Mosangu. Mais toye tomoni etikali nini tosala eza boye te toye tomoni etikali nini mpona kosala ebongi kosala évaluation ya badega. Tokozonga na kotinda équipe ya bachinois eya bobo bachinois
Musanza oye. 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 Bana Musango oye. Oye. Papa le peuple. Peuple alobi aboy ba chinois. Pona nini? Ibongito ya bate. Boboy ba chinois. Bango basaka mbangu. Ah. Oh, bango basaka rumela te. Boligi génie militaire, hein? Génie militaire. Boligi génie militaire. Ok. Tokotinda génie militaire. Manakata Musango oye. 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 Namoni bino nakansaka boza kitoko ya pamba po namoni basi mibali kitoko mais boza pe na bwanya. Mutu eza kosala malamu. Ezali boye. Ndenge boboyi boza na raison na bino parce que oyo bomonaki liboso ndenge basalaki ezalaki ya na ndenge ya malamu te yango wana boboyi eza boye hein? Voilà tokosenga na génie militaire aya kosala biso de vie toyebisa mokonzi ya mboka mpe mosala ya nzela ya érosion ebanda mpona régie des eaux nga moko lobi na ntongo na kobengisa d'ailleurs na après midi oyo kako na kobengisa DG ya régie des eaux bakonzi ya régie des eaux baya natina bango mpe lokola awa mpona koregle problème ya mai. Problème ya mai yango esali nini eyaka lisusu te pompe ekufa d'accord. Ok toye ndenge Jules César alobaki toye tomoni etikali mpe tosala eza boya mingi ya koloba eza te bino bosi bomona biso mpe na ntongo na biso toye tomoni na makanisi oyo biso toze na yango na oyo mpe ya bino na oyo mpe ya génie militaire ndenge bakoya kotala mpona kosala ekoki mpona kolonga etumba ya érosion ya nzela mpe na ya régie des eaux mingi ya koloba ezali te toye tomoni etikali te tosala etikali mpe tosala soki tosali ndenge papa alobaki le peuple d'abord peuple aza na kati ya pasi biso toye tomoni mpe pasi yango esengeli nini tosala mpona pasi esila bokanga motema me eloko moko na kosenga bino boye nakoloba boye ndenge bana ya quartier Musango na entrée ya balabala ya mama Koko ndenge botelemaki na nzela ezali malamu te ezali droit na bino me droit yango il faut bosala yango na ndenge ya malamu po nzela ezali na makambo ebele nzela ezali komema bato na mosala ezali komema bato na basimetiere ezali komema bato mpe na l'hôpitalo bato so baleki na nzela na kati ya bituka ebongi bakoma esika bango balingi bakoma soki aza kokende na hôpital mpo ete ye aza na pasi ya kobika bino bokangi nzela me akokoma na hôpital mokolo nini ezali mabe soki bozali na revendication ya kosala bokosala boye bosali délégation na bino ya 20 30 40 50 personnes botindeli nga na hôtel de ville ezali mikumba na ngai nakoyamba bino mpe nakosolola na bino ya kokangaka nzela ndenge bosali boye ezali malamu te ngai na ye namoni mpe nakosala rapport mpo ete tosilisa mpasi oyo toza nango na kati ya quartier Musango me bino mpe
na mikolo koya bobimaka na nzela te mpona kokanga nzela. Baninga na biso oyo baza na pasi ya bokono po ete babika na lopitalo bakokoma na lopitalo te, bakosuka na nzela mpe babemi bango na cimetière. Pasi wana ezali ya biso nyonso. Ndenge tozali boye baoyo baza kotambola na kati ya mituka mpo bakende lopitalo mpo bakende na misala na bango, ezali mpe baninga na biso mpe bandeko na biso. Eza boye te, totika bango bakoma na mosala, bakoma na hôpitalo. Moto mosusu mosala na ye ezali professeur, akende kote ya bana ya kelasi. Soki akei te bana na biso bakoteyama lolenge nini. Moto mosusu azali kokende mosala, mosala na ye ezali dukuta, c'est-à-dire azali docteur. Aza na rendez-vous opération abana yango na 14h na 15h. Soki opération wana esalemi te, moto akufi. Est-ce que ezali malamu bino bokange na nzela? Ezali malamu te. Moto mosusu azali mosala na ye azali avocat. Tribunal bapesi heure na 10h. Ye azali avocat esengeli akoma na tribunal po ete asamba. Soki akei te bakati likambo, moto azali na raison akomi na tort. Moto wana azali ndeki na yo, azali ndeko na yo, aza kulutu na yo. Botika kokanga nzela, bato bakende misala bango, bakende na ba rendez-vous na bango, bakende pe kosalisa nzoto epai wapi na balopitalo. Bokaki tolobaki Bopeto, Kinshasa Bopeto, eza boye te ha? Kinshasa Bopeto, Bopeto eza kaka te ya kokomba ndako, lupango, eza boye te. Bopeto yango ezali na makambo nyonso. Ezali na makambo ya nzela, ezali na makambo ya comportement na biso. Esengeli to changer comportement. Totika kotanda biloko ya kolia na koteka yango na se. Totani yango na se na mabele pe toza kotekela bana na biso. Ezali kopesa maladi ya typhoïde, ezali pe kopesa maladi ndenge na ndenge. Ezali comportement wana totika yango. Tokotisa bopeto na makambo nyonso. Ezala ya misala, ezala ya yo moto lolenge na yo ya kolata esengeli échanger. Lolenge na yo na comportement na yo ya kozwa fulu kokende bwaka nsima na ekole échanger. Ya kozwa fulu kokende kobwaka na bakaniveau oyo biso bana kisasa tobengaka baterase. Esengeli échanger. Comportement na biso ya kokende kotonga bandako to ba mur na esika ezali soki otongi epesi érosion ezali mabe. Ezali mabe mingi. Comportement ya bakonzi kotungisa population ezali mabe. Na nyonso wana tobengi yango Kinshasa Bopeto. Nyonso wana ezala kati ya opération ya Kinshasa Bopeto oyo tokolanse na mikolo oyo ezali koya. Na kati ya bakomi nyonso ba coordonnateur ya opération wana bakozala. Na kati ya ba quartier na biso pe na kati ya ba rue. Ba coordonnateur ya opération Bopeto il faut bazala ndenge nini ya kotalisa population, ndenge ya ko se comporter pour Kinshasa na biso ezala kitoko Bopeto na makambo nyonso. Tokobengisa ba coordonnateur ya opération Bopeto bakolanda séminaire pona to changer lolenge na biso ya kosala makambo na kati ya mboka. Baseki biso pe mingi koseka wana esengeli esila. Ekosila nini ndenge nini na ndenge ya comportement na biso bakinois. Moto soka lingi mboka na ye akobongisa yango. Moto soka lingi mwasi na ye
akobongisa ye. Balobi mwasi ya mabe azalaka te. Esengeli kaka alia pe alata malamu. Mboka ya mabe ezalaka te. Bana esengeli bakende kelasi bazwaka pe ya kolia ya mikolo nyonso. Nde mboka ezalaka ndenge wana. Eza boye te. Mboka oyo biso tolingi na kati ya opération Bopeto ezali nde yango wana. Boyoki esengeli biso banso totelema mpo na likambo ya mboka ndenge botelemaki lelo bosengi gouverneur aya. Gouverneur aye te aye me kotelema na kati ya Bopeto esengeli na ndenge ya comportement ya malamu bokanga nzela te boye na bureau botie makelele pe na ndenge ekoki na se ya bureau na nga na kombo na bino pe na koyamba bino ezali ndenge wana. Bon tosololi toyokani na koloba lisusu boye toyei tomoni esengeli tosala mpo na kosala esengeli ndenge bosengi baingénieur baya kotala basala baévaluation mpo na matériel nini esengeli ekota awa nsima na yango nde bakobanda misala bokanga motema a partir ya lobi bakobanda deja koya. Problème ya mai pe tokobengisa bakonzi ya régie des eaux kaka lelo mpo na kobongisa problème ya mai. Ma problème ezali misato tokuti awa na quartier Musango na commune ya Mbonga Fula. Mama problème yango ezalaki nini lelo? Problème eza ya nzela eza te, mai mpe eza te. Yango tomoni mokonzi. Il faut préciser biso jour na mokolo ya kosala. Avant les 30 juin. Mokolo nyonso tosepeli papa soki ayeta kosepela. Papa mpo na ngai eza boye. Toana posa nzela ebonga. Avant tokoma les 30 juin jour à défiler. Toana posa nzela po biso nyonso mpe tokokende kodefile. Yango tolingi nzela ebonga. Nasa, en tout cas, c'est l'ibissu c'est mon makasi parce que parce que tu sais qu'il n'a pas nzela oyo pona ko marcher. En tout cas, to bando ko kate. Ne pena papa ye. En tout cas, sunga bana na ye nzele bonga maye kota tozala à l'aise na courant parce que tozo nyoko mama kati en tout cas. Na sepe mingi ne papa. Awa tozana Zamba Telecom na Monga Fula comme na Monga Fula. Et c'est le gouverneur aye mo akiti. Oui, to sepeli ne gouverneur aye parce que première fois conseiller principal et infrastructure chef de l'État qui a promettre biso tout ça à ça de l'autre côté. Il y a une deuxième fois que gouverneur aye tout ce que le balobi habite dans quelques jours bazo banda ce qui ba bandi to bimasu na prince c'était tout dans ce makasi. Problème c'est ni venant ni de côté. Awa eloko liboso ezali que prince na biso oyo ya Zamba Telecom ebukana ça fait 8 ans passé. Alors, première fois, je suis parti plus ou moins à 100 mètres. Mais on va savoir qui nous fait Kendeki. Il y a un moment où nous Boukani, Maï Passi, courant exacté. C'est pour ça que nous avons la porte pour nous gouverneur à Yakoto. Comment le gouverneur qui est sur le terrain, en tout cas, et ça lit bien mon bon thème. Tout le monde qui a réclamation d'Abisso et Betty Libanda Tessimbi Pianakati. Et le gouverneur, Azalam Toura va chanter une achevé parce que les gars baloba trop. Ngana zonga ko poser question yo mo konza ville ozawa n'importe comment bando benga Kinshasa la belle est-ce que yo mo tango mo na Kinshasa la belle lobeto ko beta masolo to basusu to na Kinshasa la belle to makambo bongo ne komi kin la poubelle partout ko tambo na kino mo érosion Kinshasa c'est fou na koma nango pona bato ba koma ko bulege pona bato ba koma bulege quand on parle de Kinshasa za ka Gombe na mo na so ba paya ba ba sukisa bango kuna siko mo paya ko ya biba beta ne to na Mbonga Fula na mabulu aboye na Mbonga Fula papa moko ebinivo en tout cas gouverneur asali biso malamu mo boye merci présidence ti lelo ba répondre biso te yango neto bima ki pe lelo to revendiquer ba droit na biso mais sali bino ndene bomoni gouverneur to sepeli a réaliser nde ba promesse ya pesi biso soki ayete tour oyo tokokita lisusu tokokanga oyo soki bakoboma baboni biso yandi 50 na makolo mai ya kosokola eza te mai eza te nzela bayenzi okota biso chaque jour mpo na nini totambolaka kaka makolo 50 km makolo betaka makolo tolembi cette fois-ci solution eza ya mai na nzela
na courant ezala partout na wenze eza te biso na Zamba Telecom. Maman, est-ce que bourgmestre est rapide? Papa, en tout cas, to sepeli na bourgmestre na bis. Eh, pardon na. Gouverneur na biso ndenga ye to sepeli. Vraiment ayoki makeye la bana pe kiti na terrain. Posa na biso zali kanzela papa. Nzela ebonga, ma ekota, courant ekota. Na suki ka wana. Posa na biso yango. Bon, wapanga lina lo baboy. Bota pena ba souffrance aboy. Ko vivre loka bat bazana luozi. Kat kutu bat bazakuna ba vivre bien. Biso aka boy. Pasha mai nzele zate. Oya 22h 23h ba noko bakale chombo na poche lo mbongo zate fo nini. Courant mulili nzela mabe. To ba noya 22h 23h 0 RTA. Lelo to ko mo suka kuna na entrée. Transport ezate bota boy. Je remercie d'abord le président Félix Tshisekedi. Dans un état de droit, l'état de droit continue à être en moka. Pas battre les bossos dans la côté. Les bossos qui sont qui les cabos, la presse boeba, babeti masasa, babeti bagaz, bato panza, mais ce qu'on y a permettre l'expression de expression. Il y a pardon, liberté d'expression et dans la population et puis dans l'état de droit et vendu. Tout le qui première fois, tout le monde deuxième fois, gouverneur ailleurs tina lieu à moni Zélande baby à mon souffrance il y a population à Zamba Telecom courant exact ban exact alors on dirait la robeba alors né en auto c'est pas vraiment que ndenge gouverneur ailleurs awa et ça vraiment réalisable donc il a vraiment promesse moko réalisée né en tout cas la bonne mouvement Congo et Québec liboso. Alors, au moins, il y a bien été que ce soit et salamité. Tout ma prince, les alliés peuvent s'appeler crédibilité, il y a chef de l'État. Alors, tu dis pays comme RDC, pays moro, et il y a dans le monde entier que RDC est un pays moro intellectuel. En tout cas, oui, le gouverneur, en tout cas, comme ça, na kitambo, transport et passe, maï passe, courant passe. Pour le moment, transport passe na prix na ye. Ce qui est comme air tardive, c'est que passe courant mulili, c'est que moyen comme appel ndaku ezate. Nde yango ana nazo senga en tout cas bosunga biso ndenga komia na yebi que solution ezala na courte durée en tout cas. Eloko na lingana senga yango. Tozana souci mingi na makambo nyonso tozo sala maya ba mabulu ndetinga jeune ndetinga boy. So ta la plupart place libulu esalami à 100 mètres ya libulu wana ndenge eza bandako koto sekuna eza ya okatana nazolo babo ngai moko ndako ya ngai ya 3 chambres salon cuisine eza ya kokatana na libulu lelo boye so ndako nyonso to ekei na okendo vanda wapi ndenge atie makolo na ya eza esengo to ebike ndenga moni ba mabulu wana na ba mai na ba courant solution nango ekozwama biso to umeni na mboko depuis to nyata makolo na mboko totika komona courant malamu te mai malamu te nzela malamu te. La difficulté dans combien de quartiers? Na quartier na 4 quartiers. C'est que Ngudibaka, Zamba Telecom, Kopela. Tozo kwa na 4 parties na quartier. Au quartier za munene. Difficulté toza na ngoma ezate, wenza malonge ezate, courant passe ma camion so passe. Pe insécurité za makasi. Talaka so kiti kuna na nini na libulu kuna. Obandu ya makolo boye. À partir libulu déjà bakuluna bazo kalaka biso, ba okataka biso machette. Donc tozo kokata en tout cas bazo biso solution. So bazo biso solution te to bimaka na prince. Mbotozali na ngomo kolo lelo. Ezali likambo ya pasi ya nzela mai na courant toye komona na nzela ya pasi yo tozali na yango bazali ko violer ba koko na biso na bana na biso batu balamuka na quartier na ba 3h 2h kokende koluka mai na quartier po na molili oyo ezali bazali ko violer ba mama na biso ya mikolo na quartier tozana ba preuve na yango pe tobakisi pasi ya nzela quartier oyo nyokomi mingi population moni lelo etelemi na balabala ba quartier oyo kobanda bokonzi ya mokonzi oyo uti kokende Joseph Kabila
atiki biso kaka na pasi tozana mikando to koma pe ba oyo baloba ti lelo basala te musala na bango ezalaki ya kokosa biso tokomeli pe ba oyo baye bayaki awa mokolo ya le 4 mai na conseiller principal ya chef de l'État en matière d'infrastructure et reconstruction nationale David Mukeba moto nazali kotanga kombo na ye amoni alobi ke koya toye lelo toye pona komona pamba te toye poto sala musala banda le 4 mai tino lelo le 19 tokokisi sanza moko na 15 jours likolo mokolo oyo tokokisaki 1 mois na 5 jours biso moko population totindaki délégation na présidence de la République na palais de la nation po bakende kokutana na conseiller Mukeba David ayebisa biso suite nini babombeli population ya quartier Musangu na commune Mongafula toyaki wana tovandi lokola bato bazanga tina basengi na biso to remplir audience to salaki formalité nyonso suka bayambaki biso te lokola bazali na bureau na bango ya malili biso to bato ya komona pasi na moi balobi tokobenga bino totikali kozela 19 au 19 ata telefone sonaka te yango nde lelo population elemokaki elobi tozokende na balabala pona kokende ko revendiquer droit légitime na biso Congo ezali ya biso nyonso mibeko ya mboka ezali koloba ete esengeli partage ya richesse nationale ezala partager équitablement mais biso toye komona injustice sociale pona ngambo na biso 5 chantiers tomona eloko te 100 jours ya mokonzi tomona eloko te yango nde esali ete population ebima itelema na nzela abosengaki gouverneur akita gouverneur azongi aye pena ko répondre na nebo bengaki impression na bino zani impression na biso tokoki kopesa awa eza ya malamu te na koloba bongo pona nini mokonzi alobi boye gouverneur na biso alobi ke naza na sanza moko koloba ke naza na sanza moko ezali koloba mingi c'est pour dire que jusque là salina no musala ndenge sengeli poaza makoki ya kobongisa te yango nda alobi ete na kokende kopesa rapport na oyo azali kolo yango biso pe tokodoze nanu po tozela yebisa tata mokonzi ya mboka po apesa ye makoki baya basala musala oyo eloko ekamwisi biso toyoki na monoko ya mokonzi ya ville alobi akotinda bachinois wana mbala moko population elobi bachinois te pourquoi bachinois te bachinois basalaka musala malamu te na mboka na biso toza na génie militaire oyo bazali bien formé basalaka musala ya kitoko esepelisaka bana mboka nde bato oyo tokoyamba soki bachinois baya te toza na posa ya génie civil bato na biso génie militaire baya basala musala parce que baza bana mboka bakoyeba kosala musala malamu toza na ndakisa ya banzela ebele bato wana basala oke na libulu kuna na nzela selembao eza bango bato basala oke yawa pembeni ya kamba ya dinga eza bango basala musala basala ke sepelisaka biso yambalo oyo tolobi bapesa génie militaire musala abongisa mboka na biso mama nzela oyo tomoni eza molai ebanda wapi pe merci papa nzela oyo ebandi na route de Matadi ezobima ti pompage nzela oyo ebebi kana mabulu ndenge omoni boye yango omoni lelo tobimi mpo to revendiquer droit na biso est-ce que bourgmestre akitaka na terrain ye kutu wana kutu etalaka nango ye te ye soki obengi ye Olivier Saya koya te mais chose grave azwi kombo na ya pesi na quartier na biso tokondima jamais kombo na ye eza na quartier na biso quartier Saya toyebi ye te Olivier toyebeka na koteka mapango ayaka salaka eloko moko te toza abandonné toza na gouverneur na bourgmestre te toza na bourgmestre te na Mongafula akipaka biso te ayebi biso te tozofuta batika ya pamba nzela mabulu donc criminalité eza na Mongafula akipaka te donc ngai na kontaka na ngai te yo oza mokonzi ya quartier mais oyebi quartier na ote eza sopesa biso te donc tozolela mingi kobima awa eza kokende babulo donc so oza ba 5 000 6 000 francs te oroya te orobima te en plus na butu soki transport na butu kokota boye eza pena pasi donc balukia so solution pour tosepela nga soki na koloba kaka boye mokonzi azalaka remarquable na mosala azosala
mokonzi nyonso azalaka na valeur ntango aza kosokipe na bapeuple na ye parce que touti koyoka tozoloba le peuple d'abord ntango yo mokonzi oye na kibokonzi oza kosokipe na peuple te oza kosokipe na poche na yo moko est-ce que bapeuple bakokonte yo parce que mokonzi balobaka mokonzi ya bato pe ya mokonzi totikali komona utilité ya bourgmestre na biso te eloko moko te a marqué biso na eloko moko te. Moi si je peux ajouter aussi na koloba même na ba chef de quartier baza ko marqué biso na eloko moko te. Donc tozana pasi makasi je remercie beaucoup le gouverneur parce qu'auti ko yebisa biso ke ba commenter eloko moko ezala pona soin ya quartier même na bari na bani parce que biso o tozali tosalaki ke gouverneur aya tolobaki ke tokosala yango même pona kofongola ba quartier parce que tomoni ke ba chef de quartier bazo sala eloko moko te. Bon papa nga ina loba boye ya liboso tozoyebisa président liloba o papa na tikelaki ye abosa na te papa na yebisa ki le peuple d'abord soki asungi biso nzamba kopambola okene liboso akanisa biso tozo souffrir tozo nyokwama nzembo na biso tozo yemba bandeko to esengi loso tosengi masango tosengi ka basalela biso nzela batela biso mai na courant tosengi fufute na wenze mais liboso tokendaki biso ba mama tokendaki présidence tokotisaki audience tomoni eloko moko te yango tozongelaki lisusu kosala violence tobimaki kosala violence tobandi ko revendiquer oyo eza droit na biso tosepeli makasi ndenge bakonzi baye awa na quartier na biso ya Telecom awa na Telecom courant tozali na ngo te toza na mai te nzela pe ezali te wenze pe eza te problème na biso eza nini soki tobimi na route de Matadi kuna po tozo revendiquer ba droit na biso tozo souffrir numéro 1 tozo souffrir na nzela kouta kuna kobanda na entrée wana place bo wuti makolo po akokoma a moto 1500 francs kouta awa po ke na ndaku na place okende 1500 3000 francs sikoyo kosomba bidon mai moko ya 25 litres tozo somba na 1000 francs bato bazotoka awa tosaka na place moko batoka mai c'est procès kaka a na couloir o soki okoti wana osombi mai no bidon 200 tango okoma kuna otekeli baninga na 1000 francs sikoyo yebisa ngai pasi obiso tozomona tozala na droit ya kobima na balabala totikala na mapango yango wana ngana ngenda loba babongisela biso nzela babongisela biso mai babongisela biso nyonso eza posa na biso me kobima na biso na nzela ezali kolandisa article 26 ya constitution balobi ete soki peuple amoni aza lese abima a réclamer na kimia nyonso tosali yango mais eloko biso ezokamwisa biso makasi ezali nini soki biso tobimi na kimia la police azali ko menacer biso bango olie ba garder ba protéger biso bakomi menace pona biso na bana na biso tosengi na mboka botalela biso likambo sinanga ezali tozo souffrir koto makasi pona likambo ya mai likambo ya nzela donc tozo souffrir makasi donc tobimaki pona souci ya quartier na biso Telecom tozawa donc tozana pasi makasi pasi ya mai pasi ya courant pasi ya banzela. La vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm, 16 mm, 16 mm, 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine,